Vous êtes dans l'émission News Dekino, une émission pas comme les autres, une émission socio-culturelle qui est toujours présentée par moi, Betty Massengou, votre humble servante. Je suis là pour vous servir, mesdames, demoiselles et messieurs. Salutations spéciales déjà à vous et merci pour l'attention particulière. Merci surtout pour la confiance que vous me faites et pour vos conseils, vos prières. En tout cas, ça me va droit au cœur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à l'équipe technique. Là, je vois déjà Serge Mpiana, notre cordon, Christian Bouy, notre DT. Je pense aussi à mon boss, l'ingénieur Rafunguindo depuis les États-Unis. Salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Salutations à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, et la joie de Pichuna depuis France. Salutations à vous. Salutations à John Lubil à l'exceptionnel. Depuis les États-Unis, Serge Lumindele. Depuis Suisse, hein, en tout cas, de gros bisous à Champion Kayembe depuis Kenya. Blaise Kava. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous l'évangéliste Gauthier Bokeka. Nous allons parler d'un nouveau sujet hein, sur l'accomplissement de la promesse. Pour le bande Kubozo Landabiso, je pense bien, Ebele Mituna, pesanga prophétie que nakobala na 2020 c'est l'équipe comme na 2021 libala ngo pozwa kango kakate pesanga prophétie nakobota na 2019 l'équipe comme na 2020 ozobota kakate ebele bakanga ka basali na nzambe batalokuta est-ce que nzambe nde mutaza mutalokuta to musai na nzambe za mutalokuta et bien vous allons savoir dans cette émission parce que nous sommes avec l'homme de Dieu l'évangéliste Gauthier Bokeka il a vraiment mieux placé il a expliquer biso par rapport à thème na biso alelo évangéliste Gauthier bonjour. Bonjour maman Betty vraiment na sepeli makasi na ndenge oyambinga lisusu na émission na yo pe na pe simbote na bandeko bazu occasion ya kolanda biso na rosenga na bango balanda biso du début et à la fin pour na bazwa makambo eza na compréhension na bango. Voilà. Okay. Merci beaucoup bandeko bazolanda biso baza ebele dans le monde entier na olingana no meka un peu ko expliquer biso dans le thème oyo accomplissement ya promesse na ebité meka na ko yebisa yimbola biso ngo très bien pour bandeko bazolanda biso bi évangéliste Gauthier Bokeka yo pezo panzara Bible panzela biso no Bible linki oloba na nini. Bon na meka un peu ko loba ke ce babi ko panza Bible na ba sens peut-être bangba komisanga spécial moko non moi je suis pas spécial oza spécial eza Yesu Masia eza justement ba potentiel o atia pa qualité atia pa na biso en fait en kosala musala na ye donc oza spécial eza Yesu Masia na omeka vraiment ko expliquer ba tout concernant l'accomplissement de la promesse na définition na yango la promesse oui. C'est le plan d'avenir de Dieu pour l'homme. Alors, ils ont la raison pour que Moutou abik accomplissement ya promesse ya Nzambe. Na ba détail topé ba raison ya liboso la que Moutou abik accomplissement ya promesse ya Nzambe. La première des choses, les traitements d'alliance. Parce que alliance est un élément oyo et kotisaka mutu pe pusaka mutu akoma bomoko na Nzambe afin que Nzambe akokisela ye makambo oyo alobela ye. Donc na kati ya excusez ya promesse ya Nzambe toza nango biso nyoso. Ce n'est pas seulement biso ba chrétien to pe ba na Nzambe même ba païen parce que biso pe avant to koma boto tozaka ba pakano. Donc pendant que tozaki ba pakano promesse ezalaka que lobi to kozala ba sali na ye. Mais pour que to koma o to koma pe le ba sali na ye et sengaki to traiter alliance moko na ye. Donc c'est un peu ça. Donc bande ko ebele net o ba yambina no yesu te pour que promesse ko kisama na vie na bango eza que ba le kan alliance wana eza ko yamba yesu na kati ya bomoi. Voilà. En tout cas c'est bien expliqué hein. J'ose croire que bande ko comprendre c'est quoi l'accomplissement de la promesse hein parce que bande ko ebele ba mitunaka ndenge ni ba pesanga sakoli 10 ans 20 ans et ko kisama karate.
évangéliste côté boké kanalandio vraiment avec beaucoup d'attention ndongo utoloba et lo comment ça très important faut mutu azala na alliance nzambe pour accomplissement promesse et kokisama mais ezana batu mususu o lelo mingi na ebité ya ba pasteur ceux qui za sentiment to bangone bazara bata lokuta to nzambe na za mata lokuta mais ngana ebi que la Bible nous dit Dieu n'est pas un fils de l'homme, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tant que Moussa il nzamba lobi na ndeko moko sert na kati église. Évangéliste Gauthier Bokeka lelo ezana batu mingi to mona rango na même na kati ba église prophète akoko pesa prophétie a ebisi sœur moko la kati église que nzamba ola kisanga ane oyo okobala ane oyo okobota okokende poto okozwa musala mais ane ngo peneti to na année 2019 année pe 2019 esili to koti pe 2020 to ko pe 2021 to keiti 2022 on appelle Makamo prophète aloba ki wana ekokisa miti. Est-ce que to lobani prophète aza muta lokuta to nzambe na muta lokuta. Or moi je sais que la Bible nous dit Dieu n'est pas l'homme pour se repentir ni un fils de l'homme pour mentir. Nzamba za mutu te pa kosa. Ce que to lobani ni Mose na nzambe nda kosi to nzambe nda kosi. Mama Betty na makambo wana ba raison ezami balé. Raison ya liboso na sala moi lecture ya 1 minute na Bible. Livre à Jérémie chapitre du 7 verset 4. Bible lobby, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alors, mutomoni basakoli ponaye ba déclarer ou soit ponaye et pas ya mosala nzambe na neboye 2019 2018 les cas qui oromona boye na fin année bien avant année comme na katikati mais eloko salamité raison ya liboso ezali raison ya marche ya bato parce que Bible lobi par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Bien aimé na maman Betty plutôt promesse oyo nzamba pesi mutu même nzambe ye moko a efasa kangote. Même Satan a un pouvoir pour effacer en côté. Alors, muto ya baby saka promesse na ye eza kolo promesse ye moko. C'est pourquoi la Bible dit que par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Oui. Raison ya mi balé ezali na ndenge basala nzambe basala ka ba déclaration wana moromona eloko moko te ekokisami. Un jour Bible bengi yango 1000 ans. Et ça n'a pas tout mususu, nous avons bâti l'espace dans 5 ans, à quoi on a quelque chose, accomplissement et promesse naie, mais na kati ya déclaration ya mosala nzambe, nzambe a exaucé, à réduire bata mususu, à bomita mususu 3 ans, à pousser yango pembeni. Alors lokola mundi mitope ba fidèle compréhension ezate au mona raki mosala nzambe wana azarana nzambe te abeti poto asale loko moko te nzamba yo kaka ete or eza wana te bon ezana basala nzambe misusu pe ba sala ngo pe na ba sentiment nzambe azana kati ya ba déclaration wana te mais openda baza attaché na alliance ministérielle nzamba yo kaka bango et na mikumisite lokwa ngai oyo ya minga na émission évangéliste Gauthier Bokeka nzamba yo kaka ngai. Alors, Nzamba koluka toujours à opérer quelque chose. Na peso moi témoignage à mouké, zana ndeko moko bayi mobali na ye moto, ndeko wana ya mwasi abengi ngai. Abi papa ta makambo ekomelinga boye mobali na ngai kuta kiminda kuna oyeba te to suka pinga pe mbongo ezate kolo moto azotia ba dérangement. Na bisi OK, tozala ki vendredi na bisi semaine tozo to kota. Tikila ngonzambe semaine oyo kolobate mais to c'est la semaine to okota nzambe aolakisa bisika moto anezali tama munzamba salaka ba récupérer na bango moto te alors ngata na ye pa nzambe na bandi ko sambela nzambe na bisi nzambe lakisa ke réellement yonde obenga ngai na boyi na okasoni ke no sa musala na yo pona kotraka se batu na lokutani ni pona ba moyen de vivre na ngai mais no sa musala na yo ndenge yo obenga ngai alors semaine oyo esila te moto wana emonana tama munzamba sala nzambe akekutanisa moto wana na kolo na yango amoni bato yo moto ayibaki bake koteka yango mais bakimi azu yango te donc yana makambo mususu
nzambe apusi ayoki na ye mais akokisi na numbala moko te alors yo koloba te ke azana nzambe te au moins si je comprends bien eza likambo a temps. C'est tout à fait. Oui. C'est tout à fait. Donc problème il y a temps. Parce que les lobandimi mitema pende eza vraiment na cric. Eza stabilité. Hein? Nzambe fonctionnement na ye ezaka ndenge ya batute. Nzamba koki même asali alliance na mosali na ye alliance na quatre alliance ministérielle mais na ba fonctionnement et selon ba fonctionnement ya ba pensée à mosala nzambe te mais selon ba fonctionnement ya ba manière o nzambe mo razo faire fonctionner makambo na ye. Voilà. Merci beaucoup, je pense bien vous comprendre hein? Évangéliste Gauthier Bokeka lelo to mona rango hein, même na ba émission mususu ne bandeko basala rango au mona mosala nzamba leki ngala ko loba net évangéliste Roger Baka tango pesa prophétie pas mutu bien lobby que non na limité ça couple pastoral moko boye ba kokufa to mona pe bakufa mususu lobby que nzamba azo frapper pasteur moko boye azo tambola bien te tango prophétie wana pesi promesse wana kokisami to loba nini et ça prophétie moko ya malheur to ya bonheur en tant que l'homme de Dieu kokolbani yo pe en tant qu'évangéliste. Bon maman nangai nga vraiment na télévision na le karaté pona ko finga pe pona ko kumisa bato mais na lobaka makambo yo eza vrai pona ko batela pe libota nzambe sinon pas ba ya kozala disperser par rapport ya ndenge na ko lancer message. Alors na kati ya limete wana biso tout oyebi déjà ba église oyo ezalaka na limete nazo kumisa mutu te pe na otika otanga kombo ya bandeko ya ba église oyo na limete te mais via komona ndeko na biso évangéliste Roger Baka na ba caractère wana ndenge a affichaka na télévision eza vraiment na dignité te ya basali ya nzambe akoki jamais ko sala biloko bongo nazwa bata mingi yo leka na télévision mais na tikala même pas kofinga ata na ye na mate ya wana eza po esunga basali ya nzambe mais façon na kote yango okotikala koyoka te ke na chrétien donc atika vraiment biloko wana parce que télévision eza élément eza ko panza message par-ci par-là ba fidèle ba na ba ndimbe tozote ya bazoso alors misus ba ça ba bébé spirituel azana maîtrise te pendant que biloko boye ko exposer ngo na nini eza pe ko tia moi problème na vie spirituelle ya bato tozo ko encadrer bango sika na makambo nzambe. Et la deuxième chose aussi eza pe danger pona ye moko ko exposer vie na ye message eroki kozala ya nzambe mais yeba ndenge nini obongi ko encadrer yango et comme la yo pierre d'achoppement te topé complication te mais ko exposer yango boye ça peut aussi te compliquer kaka ba profession ozomona et panza ba église et panza ba foyer ba profession yo ba na misus ba se retrouver ba fazer na ba balabala pona ba prophétie mal ordonnée mal donnée donc bana ba se retrouver bandoki ba misa bango bandoki. Pourquoi? Parce que bah sa prophétie bien te. Voilà. Prophétie selon définition na yango bon ezal engi ko loba annoncer ce qu'il va arriver. Voilà. Donc loba to loba o ekoya eko sala malobi. Alors yeba sikoyo ya ko lobela yango pour que ekoma liba kute pona batu mususu. Pe koma bitumba te pe koma problème te. Kaka profession yo et au pambola yo kaka profession yo et koto kacho. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est bien répondu. Et puis prophétie, il faut qu'on examine en de Bible lobby, retenez ce qui est bon et puis tobo ya oeza mabe hein. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Mais dès que tolo la sujet na biso sur l'accomplissement et la promesse, évangéliste Gauthier Bokeka neni mutakoye ba que azana promesse ya Nzambe, otolbi na lingala bilaka ya Nzambe. OK. C'est simple pour mon tour à reconnaître que azan a promesse ya Nzambe. C'est simple aussi pour mon tour à reconnaître moment oyo accomplissement ya promesse est commis. Et à liboso na banana no pour mon tour yeba que azan a promesse ya Nzambe. Et loko liboso eza par rapport ya bitumba oyo komela yo. Oromit komita la boye na maboko za ne lokote vie position eza malonga te mais tabi tumbozo kutana nango. Or babundisaka mutu pona roboto la quelque chose to pe kozala envier na eloko eza kati na ye.
Mais au comme on a peut-être aux dépendre na maboko mutu olala kana salon ya batu et là la kana toko eloko koli ezate lamba kola ezate mais qualité bitumbo zo kuta nango yo moko ozo imaginer te. Donc wana na pesi batu loko la annonce à compréhension que bazana ba promesse nzambe ba ja ya bato ba kuta na ba makambo ya bongo. Donc obali na yo na nute mais ba menace makasi famille ezo supporter te na quartier ba supporter te obeta rapé masola vie na yo te. Mais batazo telemela kokaka. Donc wana nde ba indice etalisaka ke mutu azana promesse ya nzambe. Donc ba indice tango wana mais pona opeso sous sens moko boye. Mais bon évangéliste Gauthier Bokeka batu musu bazala rapo aiba kana promesse ya nzambe fo mosai na nzambe moko aloba pona ye. Nde angwaneza azana promesse ya nzambe mais yo pesi ba signe ozo laksa mutu azana promesse ya nzambe mais to mona pe ba mususu mona azana ba signe wana et puis azana ba prophétie wana ba promesse wana mais et s'accomplir te na vie na ye akufi or to yebi balobaka mona elaka kufaka te moto yo azana promesse ya nzambe etidi ya koyeba yango ezakaka moko ba attaque zo komela yo bitumbo ezo komela yo parce que il n'y a rien pour rien na ebisaka batu bayebaka tope oye déterminaka grandeur ya mutu eza visage na yete bilamba ya lati te mais eloko eza kati na ye ena mutu mususu mama beti alala kane na balabala mais qualité bitumba ya kutana kanango elekata bato afandaka na basoza comme donc ezola qui ça directement que en lui il y a la promesse de Dieu. Donc bref tu peux étudier à comprendre promesse ya nzambe eza bongo. Alors quelque chose tu retourne nga lisusu ke mutu azana promesse ya nzambe akufi promesse ko kisamite me yango ezaki na debi awa. Na tanga ki a Bible lobi na livre ya Jérémie chapitre 17 verset 4. Bible lobi par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Voilà. Donc, je veux revenir à vous, l'évangéliste Gauthier Bokeka. On me signale que on doit proposer les éléments donc à nos fans au Bazoulanda, partout dans le monde. Je vous laisse le temps de suivre la rubrique témoignage avec l'évangéliste Gauthier Bokeka et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission. C'est parti. Merci beaucoup pour Namutuna à travers Maté et évangéliste Gauthier. En tout cas, azali moko ya ba serviteur oyo na sepelaka na makasi pona mateya na ye po ete mateya nyonso toyokaka meme na ba bis otokotaka mingi bateyaka pona lipamboli mais chaque fois soki azote ya vraiment ateyaka pona repentance en tout cas esalaka mwa bien makasi. Donc yota ke musala nzambe évangéliste Gauthier Bokeka asala musala malamu na grand marché a. En tout cas asalaka musala kitoko par exemple semaine wana ateyaki lisusu na kangaki maloba na ye o ateyaki alobelaki pona boyebi ya solo lelo ezana basali ebele bazozwa musala na nzambe lokola bayambi molimo santo me bazobosana ete esengeli kozala enseigne. Alors kolekela na mateya na ye vraiment ezofongola bantu mingi soki bozolanda mateya na ye vraiment ekozala kitoko makasi. Sali ya nzambe oyo ateyaka pona intérêt te ateyaka pona nzambe pambola biso ateyaka zelaka na mateya na ye ya bien azanete ba pasteur mosusu balekaka toyokaka mateya na bango te ezaka makambo ebele kasi oyo pasteur na biso toza na ye awa na itaka ateyaka biso bien tosepelaka na ye mingi pona mateya na ye. Est-ce que maman papa na biso évangéliste alekaka chaque lundi alekaka batongo nyonso mateya na ye fortifiaka biso tango nyonso l'air akomaka tango mosusu tokozala toza étouffé na ba problème l'air tozoyoka mateya wana tokangola mpe na ba domaine mosusu ata na commerce toza na kondima makasi à travers na mateya na ye. Voilà, merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Nous sommes de retour avec l'évangéliste Gauthier Bokeka sur notre beau plateau de l'émission News Dekin avec moi Betty Sengou, nouvelle formule News Dekin, nouvelle formule toujours avec moi Betty Sengou. Évangéliste Gauthier Bokeka, on va expliquer ma caméra est très important. On va expliquer juste pendant quelques poussières de minutes et puis mais quand on peut commenter ba élément autour kozwa il y a ba témoignage lolenge nzambe ya évangéliste Gauthier Bokeka azosala na ba vie ya bato. OK, Mama Betty,
na répondre liboso na question oyo otuni ke mutu aza na promesse, est-ce que okufa pe na promesse? Oui, c'est tout à fait okufa pe na promesse parce que c'est biblique. Bible lobi par ta faute tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Donc eloko esala kaka ke mutu a bénéficier lipamboli nzambe te, eza raison ya mauvaise conduite ya mutu. Alors ce qui conduite eza bien batu baloba ou pa yebaka ke oko bénéficier o nzamba loba pona yo. Donc concernant ba témoignage, vraiment musala nzambe ne tozo sala boye tozana nzambe nzambo tozo servir azo yo kabiso batu bazo bika ba témoignage oyo batu bazo zwa eza vraiment ba réalité concernant makambo nzamba azo sala et pas ya batu. Donc alliance o tozana ngona nzambe eza alliance moko makasi batu bazo se retrouver mingi. Alors bandeko bazo landanga yo pozo landanga wana na ebisa yo numéro nanga eza affiché to pe eza numéro nanga na peso plutôt plus 243 81 72 18 8 42 na répéter on a lobby plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka benganga o témoigner nzambe ndenge bandeko landi wana ba témoigner nzambe. Donc to salela nzambe oyo ayoka kape asalaka parce que biso nde to lingaka komi kumisa te to tikaka place ya nzambe ezala lokumu. Alors bino moko nde bokumisa nzambe concernant makambo azosala. Alors soki ana bato batatoli nzambe na makambo asali pona bango nga na ndima yope otatola nzambe ka ndenge ozwi numéro nga na pesi wana plus 243 81 72 18 8 42 otatola bikamo ya nzambe. Vraiment ba mama wana moni ba témoigner wana eza makambo eza ba réalité. Misusu ba surprendre ngai ba témoignage mususu na yebaki en même pas. Donc tant que caméra komi boué bandi ko surprendre nga papa ta mamunzamba sala boué boué. Alors nzambo to servi au sala. Ezana ndeko mususu kutu bon malgré ye tant que ko zo ba témoignage à ça qui moi déplacement a quitté ndeko wana sala 9 ans. Ata mort ne ayakate maki ayakate na katsa libumu. Atamboli par-ci par-là de part et d'autre atikali kozwa eloko morte loko la zemi. Mais tango ayebisinga ya pesinga requête na ye na espace ya 1 mois na sambeli nzambe atali âge nanga lobi est-ce que eza yoto eza yote yango peut-être ndeko yo pozo landanga wana kotala âge te metala nde monena nzambo nazo mema kama nzambe pe âge ezala raté kama nzambe ki para âge te mama beti lelo influence ko matina âge po bandi melo fo atala poza moi costaud géant moi li moi ventre bandi mi a openza alala na poitrine à Jésus Christ ba bosani ke ba Pierre bazaki ba tumoro ya bongo mais Yesu a révélé bango makambo yo même bato batiaka tout miutu na poitrine batika lozo yango te et anande ko moko ya Jésus babi ke yem tande ko zo ba révélation mingi mais révélation oyo Pierre azwaka ko définir Yesu, ko expliquer Jésus qui est Christ. Ndeko wana ndeko tia poitrine, mutu na poitrine ya Christ, atika lozo révélation na te. Attention na bateau ko kontete nde bateau avandisa nzambe na kati. Na olinga o témoigner nzambe na nga na ane oyo makambo yo asali pona bandeko yo landi. C'est possible, c'est possible. Hein? Donc c'est possible avec les dieux de l'évangéliste Gauthier Bokeka. Ndeko nyo so landa biso na problème. Il suffit qu'à Robenga, hein, donc au bengi numéro ya évangéliste Gauthier Bokeka za affiché ou soit après ce numéro lenga pe na obandi la yango pona bande ko bozolanda biso l'ingénieur Dave m'a permetté nga vraiment na un numéro téléphone pour la bande ko bozolanda biso. Nous sommes en direct. Les numéros de l'homme de Dieu et les 00243 81 72 18 8 42 à la fin ou plus 243 81 72 18 842 numéro ya évangéliste Gauthier Bokeka so bengi même na WhatsApp pour qu'on les problèmes na yo l'homme de Dieu est là ko zo temps ya ko bonde la pona yo o balingi bazwanga yi babetika kana recherche le révérend évangéliste pas le révérend évangéliste Gauthier Bokeka o zwanga yi facilement. Donc profil langezara ka ba profil ya émission na simbika micro après avoir ya côté ya maloba nzambe. Vraiment nana posa ane o ba objectif on a jo salela musala nzambe yo po bénéficier yango. Nana ba objectif misatu. Ya liboso ko ya misa batu Yesu. Ya mibale ko enseigner batu. Ya misatu ko tia batu témoignage abika mwa nzambe. Donc o wana na lobi et sala melo soki ondimi. Ko tala âge nangate. Amen.
et rosala melayo ngaza nazana nga justement locomotive kota la muke ya mutu ya train te mais tala de puissance ya monter parce que azomema ba wago ya minene les ana bateau bazo bika na nzela mutu yo zolanda. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup à notre invité, l'évangéliste Gauthier Bokeka, pour la bande de Kounion sur Balandi Biso. Je pense bien pour bénéficier vraiment na malobaya la Mossa Inanzambe pour yo zolanda biso ça n'a pas problème mais surtout qui sa vie na yo au kutu au tambo solution te ba lobi na yo pas munganga docteur déjà lobby et silipo na yo mais les médecins par excellence c'est Jésus-Christ yene mutalo bakali loba suka na vie amutu voilà ombasu onin même bandeko bana poto mikande bimarate bando koma ona obata maka na kati ya ndaku na bituro yo obima obata mesu na kati ya ndaku te parce que yo kozala jamais condamné pendant que Yesu no azana bomoi alors Yesu no atiela yo bato baza pemene basala alliance pour na lobby kona yo. Hein? Même si les kambongo komi na niveau nini benganga na ensemble la nzambe prière et rolando tina poto bisika ozalim ozan na France en États-Unis prière et rolanda yo kuna otato la makambo nzambe osala ata malade ngo komi ndengene o liba les oyate o mabote zoyate o témoigner nzambe. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama pour la réalisation de cette émission et les montages, bien sûr, hein, de cette émission. Je pense aussi à Serge Mpiana, notre cordon, Christian Bouy, notre DT. Merci et salutations à Monsieur Tommy depuis Londres, Mamé Miline Zemba, Maman Ali Kelemba Nakati à London, Wana. Moi, c'est à Papa Tous Pépé Lambeto. Le salutations à vous, Maman Yozala Yanga Yakala depuis. Donc, le billet. Maman Miline Zemba nakati ya Londres. Salutations aussi à la joie de Pichuna depuis France, John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava, Ben Dicap, Mbote Bele, Astaïdi Benesha, à toute ma famille en nos photos. Merci et salutations à ma maman chérie, maman Cathy Bakisa, bisous à ma fille Joyce Davline. Merci beaucoup à l'évangéliste Gauthier Bokeka, en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Un dernier message, je ne sais pas si c'est la prière ou quelques salutations. Ok, prière jamais oui kozanga. Biso toza batu ya vie à losambo, faut prière ezala. Soki na ko pesa mbote lokwa batu bazamu ebele na ko tanga kombo moko te fona sala bango en globalisation na pesa mbote. Donc na pesa mbote na bandeko nyonso balanda ki émission yo pe na basali ya nzambe nyonso. Prière na ngai na bondeli nzambe abikamwa azala lipamboli pona yo oyo zi occasion kolanda émission oyo pe prière na ngana bakisi lisusu nzamba atombola émission ya mama Betty ekende liboso atato la bikamwa nzambe parce que aza mosali ya nzambe pe malgré que aza koyamba basala nzambe yemo paza mosali ya nzambe tika nzamba afungola musale ekende liboso na kombo ya Yesu amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à vous tous. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la prochaine pour un nouveau numéro de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao.